la vérité on a Gauthier à l'Obarango. Tant à l'Obian on a une émission, l'Oba a une émission Sango. Et au Salake, Ngana Landa, Alexis Wechi. Na chaîne naïe. À ça la vidéo pour na kofinga Gauthier. Ba insulte au afinga Gauthier. Yango pour ça Gauthier pour Alexis que ngana journaliste o ya ba polémique ya kofinga na ti. Ayo l'accession que ngana journaliste d'investigation ndé soit côté sous-sol. A sali demande naïe pour na koyeba. Si réellement si Fally a signé un contrat na Vivendi. Vivendi a répondu que oui, a signé un contrat na Bissoté. Parce que au moment les longs de tous aboy, musique to lugarate ko intoxiquer bato. Na musique to ko sara batuté, musique eza musique eza lo rwani mathématique ba ko sara ngoti. Oya ko sa jour suka vérité oyebana. Donc fallait ça que azana temps na union soit kosa ki bato na musique. Mais tout royo eza so makambo kosa te. A kosa ki par rapport à nous. Yango nazo kende siko pona ko expliquer. Nde o esalamaki na makambo ko fallait ça la difficulté oyemba live. Alors na difficulté wana. Tant que comme makambo ya ouverture ya francophonie. Bango basali manigance na bango ya kosala ki kwa beta na ouverture soit disant bango basigner ki contrat na Vivendi. Vous comprenez? Mais ce qu'on est commis que faut ça le logo parce que au moins le logo nous faut ça la bien. Kondima kolinga te batia oka ke yonde ozaki na ouverture. C'est bien mais ko sala pe le logo na ndenge sengeli pour na ko défendre. Fally na ndenge za ke bo sala ba benga balance ya oyeba pour na ko ndeni pour prester. Tout le monde a besoin de Barbara, on a mon Barbara, mais a presté semi-live. Mais il fallait qu'on semi-live. A robeta ba libanda, voix zo bima libanda. Moyen ba asa la balance bien exécutée. Ndi ba bandima sko bandima isko ki il faut asa la playback. Donc Fally a signé un contrat pour être direct na Vivendi. Le leur revendre et puis que Fally pas azoko ka semi live te mais Fally o abanda ko pesa biso ezaka les mêmes Fally ayemba quartier latin les mêmes Fally o abanda ko sele la biso ba vocal banda ko simba le même Fally ayemba la biso droit chemin Fally o ka ayemba la biso mais pourquoi lelo bino boko mo bimisa Fally faux chanteur. Non to bimisa te azalaka déjà bon au moni ko yemba na ba grand tango banda na quartier latin ils ont un montolobo à Kofolo Mido à l'ito et la musique. Ils ont une compréhension. Musicien olinga yo mon na danger. Journaliste pas on nga be yo mon yebe ami Alexa ke nga pe na danger. N'est pas si guerre ça. Parce qu'on a une fois soumis na moninga. Ils ont une compréhension. Ya oyeba pe elo yo luka. Net montolobo ngai devant musicien. Musicien au monde ilanga. Tant que tout le monde en a besoin. Mais ce que ça qui n'a se retiré pas na yo. Aux gens à soutenir. Au banda bango mabe. Au banda bango mabe. Invitation encore à ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango yamukolo fait tilata mabe. Maison divine à Bossali Binote à Tchelibinope promotion angolais à Pamba Maison divine Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congoli solo. Et voilà, bonjour, bonsoir, on a abonné les Congo et c'est mon officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission la News de Choice, hein. Les news de Choice, ça sera toujours quand on a pour la Bino, bah, actualité news, ça sera la terrain pour la Bino, rien qu'il a vérité. Ah, alors, écoutez les créateurs, je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Bernif, c'est à ma BC, à Koubeba. Bonjour à boss Jimmy, hein. BHK.
business. Bonjour à toi, sympathique conseiller mon général Maëlé. Bonjour à Bruno Lubi Kambon Yato, Papa Nembon, Wasaiti Zarate. Bonjour à Yaouli Mouchen, Suisse 243, les bons Teta Pakebo. Bonjour à toi, Again, jeune garçon qui va venir sur ensemble, on a en fait ce qu'on a. Et voilà, aujourd'hui, on a des news de Dieu sur tout cas. Nous allons toujours ça pour vous, DG Manda. Par rapport, il y a l'actualité, par rapport, il y a nous, Internet, tout là, tout là, problème. Donc, c'est comme on a Berlin, pour vous, la caméra, là, il va inviter Nanga. DG Manda, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Qui m'exagère? Nous allons battre là. Tranquille, toujours. Normal. Énième. Et voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec DG Manda par rapport, il y a l'actualité, il y a vraiment des trucs bêta, rien que l'actualité, le Christa, ah oui, ça raté, peut-être ça toujours la désordre. Abonnez-vous massivement à Congo et c'est mon officiel TV. DG Manda, tout que d'abord dans l'actualité où le moment est comme le roi de la forêt à Maison Mère, tout le monde qui Maison Mère, on dit qui Londres, pour bêta concert, mais à notre grande surprise, basons de 4 musiciens, animateurs, on a chanteur, on ni le loba pour d'abord on a ba fuite oui salam ba fuite de Mahomet de biso to benga on a animateur moko na trois chanteurs parmi les trois chanteurs je crois que Parfum d'hiver à Rose en Katia Parfum d'hiver Travolta au bazar artiste oyo avant que tout ba kindi d'accord nga na solo na bango na tuna pays na tuni Parfum d'hiver na tuna pays Travolta na tuni nga bi ah bo kende boyo c'est ko ki mata habité vieux na besoin de la carrière na la vie de la forêt parce que ambitieuse belé na venir mais sauf qu'il faut vendre ça oyebana et puis ko vendre ça masolo OK na poto ko tika na poto c'est bien moi conseil au pesa qui non eza li solo nde to ndoko solo la abi ko na poto ko tika la c'est bien mais carrière na ngande na ngo besoin ko tika pa na poto mais carrière solo bo la ndela ngotam so esimba penate na ndinga ba wenge pour inspiration tu as na kini na poto de roluka tam stolu comme kanda mais musique peneza na kini ngabi abo on les attend solo ba pour se pilisanga mais soko sala ngo sala bien voilà donc ngapo una ipsanga bien so yeto kokuta na tout développer et sala peu bien donc solo bi 3 musiciens je crois que cause la datina exception bango mi bali wa 4 on est sur 4 animateur moko na 3 chanteurs animateur wana moni yango na ba yamba yamba yana ba ba nini te mais on sale mboka na ngasi mboka na c'est ça le bien au moni ko garder fidélité pe pembe na ba orchestre minene lo ba we en son les arabes blague guitare donc faut oza pena solide ba musuta musu ba koki pena oza solide ba préféré tam sous souffrance ça liga ba onga qui passe à famille habité passe à famille et casse au bon des ans ba so taliban ba famille na ba onde bazana na nga ko tinda ba ona poto te to so la pena ki sasa to soli na ki sasa pena na ne bazan wana ba o ba kimi to landel pena bien na nga ko tinda ba ona poto ba maleki to noko tinda ba lo coûter ba noko ba benga ba bazana ba noko te ti o mona ba wana banoko te me baba na bato babimi pe na bafamille banoko na bapoto bazaka te nde bazaka wana banoko babimaka so bamoni okimi na so oye na poto na orchestre moko boye nde bakomoluka ndenge okimisa yo mais ntango ozala kutu na kini atata mosusu kilo tata su vêtement ta mosusu atindela yo te ok mais na poto owera amemi yo na poto mpo na mosala na yo obosani kutu ke mosala moto ememi yo donc her mo bilo musu o izo ya pe bongo eza pe ka her mo mama mboka na biso nde eza ke ba viser za non passi c'est ça surtout viser ko so viser za passi et yo sala ke bat ba bomi biso makasi mingi eza ba combattant OK ko so landeli pe likambo na omona tam so ba combattant nde ba intoxiqué ba artiste musu ba kimisa bango voilà o we ranson ndenga beteli concert wana beti concert na mutu makasi ça va dégo nyoko sala makiwana c'est ça DG Manda. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant à Werason pour moi parce que ça va dire est-ce que Werason a un sous courage il a un sous visa pour me mal sous ba misu parce que ba oh memi déjà ta ndenge zone mais ba oh wana ba oh ba j'étais mais en réalité na ndenge ya likambo ya visa eza mabe parce que ba artiste ndé ba ki wana et peut impression mabe mais ya koloba ke Werason na le roi de la forêt o eza ke ba kima ba longwa
azala toujours wera et puis aotikala toujours wera donc eza nango vraiment eloko tokoloba binanga eza pena matanga te po so totali mpe bien baartiste wana bazala na maison mare batikala oyebana te eza pena donc oyo nga nakoloba équipe moko ezaki otali bino okesa ya Weranson bamisie bayebani te eza mbala liboso eza lokwa bango donc so bayebani eza bamoko moko nde nango totanga Travolta wana nayebaka musicien nayebaka chef d'orchestre pa brigade donc nga nayebaki kutu ta mosu mpo naza journaliste peut-être bato mosu mpe bayebi te ozo comprendre nga nayebaka ye mpo azalaka chef d'orchestre pa brigade et puis parfum d'hiver nayebaka ye parce que na album oyo utoleka formidable atiaki nzembo et puis aza artiste nayebaka ye déjà pas Lacoste azalaka mpe chef d'orchestre pas Lacoste donc nayebaka ye déjà bon ozo comprendre donc na ndenge ya maison mais ya tour oyo bamisie mpe na bayebani te nete na chanteur mo nayebaka mpe ipa JDT misu mpe batiki bavocal na bango album formidable quand même te linga déjà si la formidable c'est bima mais oyo ezobima eza morote excusez-moi mpona bosani komba titre morote vraiment eza kopesa mpe pasi te quand même par rapport à morote bato bazozela bamisu atie bavocal mais namoni neti chanteur wana oyo aza interprété bahéritier bafere c'est-à-dire alatikaki aya pena bon chanteur otembre wana pena yango mais le problème eza sikoyo ke te omoni ne faut pas kominimizaka baartiste bafere mpo bakóma na batembre nde bakóma wana eza na temps oyo bazwaka mais ye sikoyo ndenge eza boye ntango akosala na maison mare pembeni ya Weranson akóma danger bamatadie babima ndeni po bamatadie akomaki ti kowumela nde na kati ya abandi na opération dragon aye komata na orchestre maison mare deuxième équipe bango na ba Kojak babombo Kojak baseri wana donc lelo sotali matadien Ris matadien osa carrière na ye na ndenge akendaka pa fere abimi donc eloko na eloko lo faut pesa mota nga déjà na ndenge temble wana omona monake ngai ntango nayoki ye namoni ye pa tonton promo namoni ye lokwa André artiste moko omoni nde bafere na bahéritier ntango bakendaka premier poto na bango voilà eza façon nde namona donc moni déjà na donc moko comprendre que leur oya mabe soki kaka aza passion akangami mpena na Weranson lobi aochapote makasi donc nga na oloba mpe mpona Weranson aa moto akonsole te eza biloko oyo eza ke esala epasi ezalaka ya départ bafere donc ya lelo eza nango vraiment tokolobaka ke baoyo bakei bazala makasi ya kocontinue carrière okokima na bandenge wana eza bien eza bien kokima osandi ndake bana mai pena tout la mwisi yazaka mwana fungwami wana bakimi na ndenge te ke bazala bamise elobi bakimi na ndenge minake nzala atali niveau aosouffrir na kisasa aya ozonga suku na abandola asu na basalon wana kimi bo ebele baza na balala na basalon aba baresponsable bamisu bana bandako na bango baa na mabala yo mde lobi te yo mde okotela bango na kote bon pasi tellement bamoni pasi eleki balala na basalon atala bana baola na salon pena po moto oyo pena eza pena ke ayebiki nga na achante na adétermine il faut badécouvrir nga po omoni défaut eza po baartiste okima boye après ntango osala album okomopesa biso mosala to andoluka toyebaka nano obanda carrière wapi ozokomona okomopesa biso mosala oyo nayemba na maison mare vocal nini tokomolukela ye na clip nini totala omona te okomprendre donc bato lokola baWeranson eza bato fo koluka ke ofandi na ye ofandi se démarquer bato badécouvrir yo na talent na yo na maison mare omona neti badéplique topesa faute nga bato mosusu na mona bapesa faute na artiste lokola Café Rouge Café Rouge matikala c'est ça ozo comprendre mais quand même ayebani na wana nde kamusaka batatika na bilamba ozo comprendre yaye kutu nde eza nga na trouva yango normal ya Café Rouge ya Café Rouge kokima fruit de Mahomet ata tout la musi yazaza ndenge akimaki wana ofala kima nani
Ok. Ne biloko tozoloba non moni moto musunde eza boye maison mère ya tour oyo eza pena ndenge ezalaki liboso te. Ok. Vous comprenez ndenge ezalaka tanga ba même ba fabrigas ba déplique eza pena bongo te ba ministère ya tour oyo équipe oyo ba pena ba te esprit ba pena ti. D'accord. Ya moni nzala tellement les gars tour batali te o photo kim. Ok. Aotala boazo na o le lanzala mingi ya DG manda ozo le lanzala mingi manda o kasi ni yo kasi na nini kimisi ba so landi bango kuna otala boatika na poto pona maki na lipa wa DG na ka maki wana tani c'est quel problème à déjeuner on va voir neti ba Gauthier seyo eloko sala ke Gauthier et comme le roi guerre il y a les gars na TV à pesi par rapport ya ouverture ne walo eloko nde kamusinga parce que tout le monde a fallu la balance. Ameki, koyemba na nenga normal boye, azo komati. Est-ce que c'est vraiment important? Non, bon c'est important pourquoi? Parce que au moni lelo nde toza boye. Musique to luka te ko intoxiquer bato. OK. Na musique to ko sara bato te. Musique eza musique eza lokwa neti mathématique ba ko sara ngoti. Oya ko kosa juka suka vérité oyebana. Donc fallait ça que azan ata na union so akosa ki bato na musique mais tout royo eza so makambo kosati akosa ki par rapport à nini yango nazo kende siko pona ko expliquer nde o esalamaki na makambo o fallait ça la difficulté o yemba live ala kana difficulté wana tango comme makambo ya ouverture ya francophonie bango basali manigance na bango ya kosala ke kwa beta na ouverture soit disant bango basignaki contrat na Vivendi. Vous comprenez? Mais si autant est comique, faut ça le logo parce que mon logo nous faut ça là bien. Quand dit ma collinga te batia oka ke yonde ozali na ouverture, c'est bien mais ko sala pe logo na ndenge sengeli pour na ko défendre. Fali na ndenge za ke bo sala ba benga na balance ya oyeba pour na ko nini pour prester. To mona biso nyo so Barbara na momi na Barbara nini à prester semi-live. Mais il fallait que semi-live. Azo beta balibanda, voix ezo bima libanda. Moyen ba asa la balance bien exécutée. Ndé ba ndimara sko bandima isko ke il faut asa la playback. Ndo mona na ouverture wana. Parce que loko la vérité on a Gauthier à lobarango. Tanga lobi on émission loko lobama ina émission sango et yo sala ke ngana landa Alexis Wechi. Na chaîne na yi asala vidéo pour na kofinga Gauthier. Ba insulte o afinga Gauthier yango pour ça Gauthier pour Alex que ngana za journaliste oyo ya ba polémique ya kofinga na ti. Ayo Alex ko ke ngana journaliste d'investigation ndesko akoti sous sol. Asali demande na ye pour na koyeba si réellement si fali a signé contrat na Vivendi. Vivendi a répondre que oui, a signé contrat na bisote a signé sur na nini structure mosusu o ezaki et travaillaka na Vivendi na makamba sport. Donc fali a signé contrat boité direct na Vivendi. Le lolo revendre et puis biso que fali pour pas azoko ka semi live te mais fali o abanda ko pesa biso ezaka les mêmes fali a yemba quartier latin les mêmes fali o abanda ko sele la biso ba vocal banda ko simba le même fali a yemba la biso droit chemin fali o ka yemba la biso mais pourquoi lelo bino beaucoup mo bimisa fali faux chanteur. Non to bimisa te azala déjà bon au moni ko yemba na ba grand tango banda na quartier latin ezana moto loko akofelo mido azana lito ya musique. Et on a ba chanteur à makasi wa banda oyemba na bango. So moni droit chemin simba parce que beta na ba grand. Oyembi na ba grand. Bato ba sele ba kereza na bato ba professionnel ya musala. Otali ba guitariste ba betele ba professionnel et puis ba pesa chance. Fallait avoir chance wana. Même dans la premier album na ye aboka ba presque ba journaliste nyonso ya chronique musicale. Mais les longs des abos, les journalistes, la majorité des journalistes chronique musicale. Landela ba oazana bango, tamsu baza 2. On a compté na rolo ba tamsu o aboka bango na droit chemin. Ozui nana moduga tamsu na natilo koli. Landela album na ya droit chemin,
mais tout la majorité a oya boaka bango bazaka suna yete po nini depuis comme aigle akoma mona gabi carrière na même bino ba journaliste bo lobeli ngati na toujours nga fali non yo ko sakana ba musicien bongo te ako sakana ba journaliste bongo te mais tout le monde peut Fabregas maestro lo bara na biso ke biso pe ba connu fuati azape na besoin na biso tout le monde peut Fabregas alela pour na biso ba journaliste par rapport à ba comportement na biso par rapport ya biloba loba na biso soit disant de balobaka non Fabregas aloba azana bateau à cible qui ana bateau à cible mi balé déjà ezabiso nyonso te po ezana bateau mosusu ezake neti tamsu neti nga par exemple nga isimba te na wazi na Fabregas isimba te par rapport ya za omoni ndebi loko tozoloba musicien tango ozana na ndenge normal tango oza pena na succès te tosola kitoko mais tango komi na succès okomozwa mapeka ezaka yete ezala Robino aza artiste oyo ngai na roloba ke wi naza parmi ba journalistes on a contribué belé pa nayi nga na yebi Robino kozala pas do a Congo te mais na yebi Robino musicien tutu kaluji on comprend donc tant bazo ya nga naza assistant à Zakari to ça l'émission vers to les kana RTNC abandaro ya koleka na émission ya vers bazana garçon mo abandaro beta guitare bakota bango mbale na maison mais et ça là que lelo Robino na oya koma et comment pino ko kutane boye à l'action pena ki nenga koma Robino mais ce quoi abosani ke ezana bato po yenga zawana ba massa ba yana yi to tanga na bango université moko ya Robino voilà to tanga na bango université moko même temps Robino abandi carrière na ye ba massa na ye ba ibsanga ke ba yana ye ba ibsanga ya fotia petit na biso Robino ngabi ya solo to tanga na bango na ICSM ba yebi to kutana na bango na lemba bani donc c'est-à-dire que ezana ba biloko oyo to kotia mutu musu ngana kotia au poids ezata musupo na yote voilà na tia au poids pona ndeko na yo to solane bien to sola kitoko mais ba musicien o toza biso tant to tia bango poids tant le loko migrant ne faut pas remona biso le roi to komi le roi ngai fona za malanda ngulu te nazaka yango te pina kotika la kosala ngoti na ndenge na yekola musala pembe na Zakari donc lelo na ona koma na yekola te kozala malanda na koyekozala malanda ya musicien te voilà on comprend na ko aider na carrière na musala na biso za ya mwana to ko aider to ko pesa conseil na kota communication ndenge zo kende mais akoloba pena ki nazala semu mutu moko bolo kwa semba musicien na za ngoti même les années na soutenir affaire ezatenge na yaka na ye okemande pa na été nga soutenir affaire par rapport nazala fan ya faire ezapo na lelo te nga yanga na lobaki naza golois te nga naza faire c'est-à-dire nazala fan ya faire tant faire à côté na wenge 4x4 tout terrain au moins na master moko ya génération na bino à côté na cour de grand on se comprend donc nga na soutenir faire ezapo na lelo te po so taliza na maka mususu ngai tant nazala pembe na Zakari ezape na bilo mususu na fingara faire pour abandonner soutenir CNL wana nga nazala lingala facile donc ezaka pe ba guerre ouais ça là même Vasco Mabia la yebi makamna loba abenga même Zakari ti asola na ngai ondeni no finga biso ngabite bino bo soutenir CNL yango no moni bona bo yango moni nga banda otumba faire mais faire aza artiste na nga na nenga komi na maison mère nga azaka muta BCBG mais na soutenir na banda linga faire pour aza artiste na nga voilà BG Manda to vanda d'abord na likambo o lelo to komo mona biso ba journaliste to komo kota mingi ba gueur na ba artiste o to zara na besoin na bango pe bazara na besoin na biso parce que poto e komi kokota entre biso na ba artiste wana ozo monter que biso pe na ngam na biso musele zo kufa bango pe na ngam na bango musele zo kufa ezaka likambo compréhension musicien olinga yo mona e danger journaliste pa onga be yo mona yepe ami alaxa ke ngape na danger nde place guerre ezali d'accord parce que nani fois za soumis na muninga ezaka likambo compréhension ya koyeba pe elo yo luka neti moto lokwa ngai devant musicien omonela nga tant que omona na boye mais soki ezaki na se retirer pa na yo
ozwanga souté nazanga na principe moko wana po bilo muso moni tokomi kokola tango nazara pena na kibolenge na rolega na TV bopi na ndo fingo po moni neti héritier nga to yokani na 2022 na janvier na kamba c'est rwanda nga na okende ndenge zaka ke OK na répétition ya musicien na kenda na maison mère na la zamba awa na yepo na ozwa mwa ba information mais héritier façon azwanga lokwa ndire mutu mondi na olingana ya kusenge mbongo on comprend et ça là quand même bien dit na lega na TV na banda ofinga na biyo mukololonga maison mère okuta nanga et puis na sala yango na finga ena nko na explica yepe ozaki na kanda ya art o il fallait na la kiseka ke oui mukili faut mona la loi mais après tu okuta na réconciliation ezara moko esalamanga na RTNC 2 entre biso na biso ba agence ezana kati ya lopango RTNC 2 to ba bengisa sko wata comme invité na biso déplace to yambana na ye yeko to muta tushanga na sima mukongo boyi akamwa ndeni na obi na banzemu na ye mabijo afinga ngati ni comment se fait obi na banzemu na ngabo pona ola seke na bandako la kiseka ke oyo salanga za mabi OK ezalo kana te fali na loba ne boyi ngape na boyi na mutama bien vérité mais na la kiseke kake oye pa salanga ngape na mutu azongisela kai po fali pa ala kisanga pena ke oui alinga ngati siko nga na osani so mutu ala kisoki alinga koti po nga na journaliste nga net nga to wela nini to wela ni mwasi nini mais sala tuna ke fali ala kisanga ke alinga ngati siko yota ngola kisanga ke olinga ngati ngape na l'action ka na linga côté. Après ça avec Goga ça va et les cas bien le vraiment bozonga na bino en famille na héritier watanabe. Héritier c'est mon frère. Héritier ezako toyoka na te. Héritier ndaza ndeko nanga. OK. Aza pena ndeko nanga ona benga mancha mumeno. Héritier pena donc ndeko nanga. Poste nanga c'est BG Manda Kabeya héritier wata Kabeya. Donc ndeko. Tango ozonga na kitu soit okena nenga kitambo ya yebi famille Manda. Vous comprenez? Donc ça nyonso obeta histoire na TVT. Et voilà, to kompe ok malembe po na suka yo mission na biso lelo, biso manda to panda d'abord au père héritier watanabe. Concert na ye ya stade Vélodrome otobaki likama mabele mame azonga ki na mabele na SD pour la première fois abeta na stade Vélodrome là otala ki concert otali bana kitambo o lobani na leli omoni Vélodrome wana elia artiste belé même fali sera ya droit chez mabeta wana katikata stade na Vélodrome stade wana eza lokwa neti ya muke mendeza mukete emila bato makasi ba vient na biso ba king kese ba beta wana emila bango ba artiste belé ba beta na Vélodrome basala plainte na okike moto beta asala ipe bato belé c'est bien affilé mais il y a un héritier en tout cas je confirme que ala pena Goga mwana mabele na sepena na bana kitambo po ayaki pene belé ko soutenir artiste na bango. Apparemment votre bakanisa ndeti kitambo boza esuna bolingo te mais to moni ke kitambo bobomba na bino hein te kitambo bon mara kitambo na ninga kobeta ngo tote po omoni écrire mo barankini mo boy na neni omoni orchestre o esimbara kitambo c'était Kibinda voilà parce que Kibinda tellement et ça là que et bimate na place bima et dindi ya ngo mte boma pena sko musique ya kitambo. Or Kibinda yemta simbaka donc so ezala ke dudu andimaka pena ko mema orchestre na bango ba masa na bango ba sele fumu ba bijou mulolo bango tout na grand frère ya fiston saisai so ezala ke bango tout ndenge bazaka orchestre wana ba voyager ba kendaka ta poto ongo mona kitambo ninga emata ndenge dudu asala ke akosaka baninga ya kenda ye moko baninga batika na kin nde boma masolo tout. Mais les lots tamboli na kitambo mona qui binde comme partout donc tellement ba binisi partout comment et comment le roi mais tigala ka na kata kitambo défaut ya moi. Et voilà, merci beaucoup Nabino Sozaki wana pendant la Congo c'est le fou moi c'est le fou qui binde na pese mbote ou auta au sal accident je crois que
nanu abimi na hôpital dia na pesi mbote place azali. Voilà, mot de la fin de l'émission lelo message fort ne copie ça bana nyoso monde entier ba Hollande biso. Mingi pena na rolo ba pona ba journaliste. To soutenir Gauthier Sey. C'est-à-dire que Gauthier lelo to mone journaliste parce que tant sous quoi bimi na likambo ya faire mais sa crédibilité ya ba journaliste. Kofi tanga sala ngona cameraman moko ya RTGA azora suspension. Il faut rediscipliner batulora ba fali wana sera meki faut donc l'accès que biso to ba journaliste biso nde to la quatrième pouvoir. Donc presse il faut l'accès force nango. Fali sera meki magie to l'accès double magie. Ponga likambo na otika ngote na makamboas ngana ko kanda tanga sabotaka ba journaliste. Et alors un concert à betara na fiki na lobi gewi au moins concert na beti na sali plein. Aura journaliste ni bino nini ou asele nga publicité. Ça c'est quoi ça? Na ebisa ka okeba na ba journaliste. Surtout que na ba niveau ba étude tamsu yo ne ozana suka ozo tamsu diplôme té. Faut faire attention. Ko linga teto ba vérité nyonso. Ko linga teto ba vérité nyonso. Ko sala na ba journaliste té. Sala na ba tunao sala na bango ne o bozala na bango. Gauthier wana ozomona ki atangi na université ngo saka na ye po yo koma fali oza nani oza lokote ti to pesi ko tolobi ke oza patron ngai pa na longoli ki patrimoine oza soeloté wa simple musicien local wa ça rien na musique congolaise pour ce to kepi na ninga musique fali oza loté o contribuer ndetini o ena lokuta na musique mbali boso to zo musicien lokuta na musique c'est fali faut faire attention. Biso ba journaliste ko sala la biso bongoti. Merci na ba avocat na biso bazo défendre Gauthier Sey. Biso ba journaliste to ko soutenir moi na mai. To zawana. Ngala otikete. Po wana za ko sala na pena fala ko mo déborder na makambo sala na ba journaliste. Po so to tali bien na makambo yo Alexis Wechi niveau afinga même za la faire na maman na bango. Est-ce maman na bango beta la musique? Mais est-ce va porter plainte? Maman ya fali pour pas akufa. Wane roya na réplique. Wane roya na réplique. Mais ndenge ba finga faire. Est-ce que yango na zaki musique? Mais est-ce au monde qui fait apporter plainte et pas Alexis? Bongo pourquoi faut ezala ndesko qu'on a compte ya Gauthier o ezakutu même pas ko finga fali approuver Alexis ka o a eu preuve. Kuta lobi ke azana ba preuve tout donc toke ninega na procès sambo na bien bambote na bat balinga na pesi batunyo so mbote Jean Flix basanda dans tel héritier testamentaire pe légendaire na pesi mbote maître Christ Sengo bakumba bufaya Psaume 35 na pesi mbote place ozali iget zemanga batuto bolinga ngai na pesi bino mbote architecte Géritansia petit nanga Mike depuis Djoubek Evelyne Nzaba Mathieu bien on est toujours ensemble. Voilà. Merci BG Manda. Voilà, je dis encore merci. Nabinones Bozaki wana pour Hollande Congo et Senghor. Abonnez-vous massivement na Congo et Senghor officiel TV. Je dis encore merci à Boss Djibril hein. Balobi BHK Business. Boss Djibril BHK Business balobi kuna vraiment soko lukinyo so okozwa. Je dis encore merci à Bruno Lubi Kambongo ya propre pa na mbonga salté zaraté. Merci à Fondation Mukuti et pas ya président Gibson hein bino so boza vraiment na besoin ya kosunga fondation kaming te tropé sa bino numéro moi ba aide na bino ça la bien. Je dis encore merci na bino so bolinga ka Joyce Tumba autre m'a dit Benzema de la presse hein ngana bino to kuta na émission sika bisous ciao obanda bango mabe invitation à ardoise, mais avec divin, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon mokolo fait il a tamabé. Maison divine, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.